chance ata moko te po azali candidat oyo biso bana veya tosepelaki na ete biso bana vita oyo nazoloba ayokango ye aza na po ya kodirige vita te tolingaki Diomi Ndongala bango baimpose biso mutu na bango alors ndenge baimpose biso mutu na bango bayebaki vita eza unité parce que aza choix ya basupporter te biso tolingi eloko wana te. Papa Colonel Nyombi, vite ezalaka na maboko na yo. Confiance au topesaka yo. To retirer yango parce que eloko yo bosali ezali volonté ya ba supporter te. Lokola bosepeli bosala obino bolingi. To tikeli bino vita. Bokotaka stade na bana na bino na basi na bino na suki wana. Président Sinabiso aye sikato yambie. Oza section Kasavubu na sibomo na ba drapeau. Donc problème est que tu peux faire la chance à président de la vita to sepel na yi akokokate poto même système de nani tango fo mele biso bazalaki na ye tanyo so sala tango fo biso coupe te fallait bango ba longo bati biso Diomi to tandinga makamone ko voler siko mais to comprendre les candidats c'est ye moko to sulika dans auto ba pousser élection ba pousser bazo pousser wana po bazela ka ye kuna place à wuta fana na États-Unis aya pas comme président vita et le to sepel na ngote bati la politique on va la biso na kati na sengi na sœur na ngai azali maman par respect total la papa Kazadi po ba supporter no ba kokanité tango bobanda kufinga ye ba tout ça ba bêtises ba ni tout ça et que ça la bien té po bando ya match kota la match atika na yalo bakete ngana lingité asimeta nini poste mususu na coordination abando ya match. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Crachou, la caramel. Check, c'est pas pareil. Féliciter Mukubwa, mokonzi na biso ya comité suprême Mukubwa Gabriel Nyombi obetile maboko na kolobana lingala po biso nyonso to yanola na ndenge ke mutu nyonso asosola ayeba pe ayoka malamu oyo naza ya koyebisa bino ya liboso na koloba boye lingomba na biso ewiti mosika nkomi na esika moko ya likolo mais il faut tomatisa ngo lisusu likolo tokotelemisa lingomba na biso na esika oyo ekomi te vita doit aller plus loin. Le défi est au capité. Général Gabriel Amissi a télé matobétilé dans ma bouche. En ces jours spécial d'élection à la coordination des Vita Club, je ne peux que penser à mon père, Papa Kazadi, notre papa, à toutes et à tous, à Papa Kazadi, comme tu nous manques. En sa mémoire, et parce qu'il a consacré sa vie avec club, parce qu'il m'a appris l'amour de club, la responsabilité, le sens de l'honneur et de la parole donnée. Je me trouve devant vous, mes chères sœurs et frères, afin que vous me reconnaissiez comme tel. Voilà. Papa Kazadi était le président du Conseil des sages, que je salue affectueusement et que je remercie de leur soutien en ma personne. Je m'appelle Bestine Kazadi, Maman Bestine, pour ceux qui me connaissent déjà, car je suis née dans le club, j'ai grandi dans le club. J'ai œuvré dans le club aux côtés de mon père, Papa Kazadi, de Rêve Mémoire, et de mon frère, général Tango Fort, que je salue chaleureusement. J'ai appris auprès d'eux l'importance de la grande famille vert et noir, et aujourd'hui, je me présente à vous
pour pérenniser la fraternité, l'esprit d'équipe et d'union chère à Papa Kazadi. Avec vous, à mes côtés, les supporters, les enfants chéris de Vita, vous qui aimez, avez toujours encouragé et portez vos clubs dans vos cœurs. La bande de Gozali Penza vécu bien, il y a Makila. Alors, impression de Gozali par rapport à l'élection Salama Kilobi. Moi, si a commis à la tête, il y a 20 clubs. Impression de Gozali. Bon, merci. Impression de moi, si tu veux m'baliter, et tant que vite écrit bien. Impression de besoin vite à Kaka. Donc, vite, nous avons besoin. Ce qui moi, ça a commis. À Sali Maram, que vite, commis qui toko. Problème, c'est dans attends, mon bel mais, cette fois ici, tout royaume, transparent. Tout le monde a bien clair. Transparence, c'est nini? Côté que les joueurs, les transferts des joueurs, il y a des équipes qui sont il y a des participation à la compétition, un voyage, tout. Oh, ça a été une boîte, la transparence, c'est ça qui était dans le moment. Il y a un général. Il y a des joueurs qui monter. Attends, on a 100 francs. Et ça va bon vite. Attends, on a 1 milliard. Et ça va bon vite. Pour nous, on va monter. Chasser la yango. Papa, aux amours vite, on colombe là. Naza Mouda Congo, évite les équipes à Congo. Très bien papa, bravo vraiment. Alors impression par rapport à Mambele qui n'a vite. Yo le biboni, le bazi, moi si na likolo ya vite. Bon, en tout cas l'équipe n'a vite en net ngai était supporter à Renaissance na sepeli nango. Nous sepeli nango pour exemple Mbwaka Moussous. Mais ceux qui doivent travailler bien était l'équipe. Faut pas longo, tu me suis pas travailler bien. Na comme ça vite na comme ça Renaissance. Bon, ce que c'est Moussana Kitoko, bah vekele ba betele maboko ba sepela na ye. Ce que sali mabe, azana mutia munene o tango fora zaki no ke ba fingiye avant d'état que papa ya bana. Alo beloko mo dakanga mutema asipote. Ça s'appelle Makasi na attitude na yo parce que rebi lelo comment ce qui match ko bete na stade Vita Renaissance au monde bata Renaissance ba komo kanela bata Vita et le mambo ya ko sepele comme na mamba simba na banzoto okoloba nini ni pe conseil ko pesa na banto ko azaka ngana muta Vita na koloba mamba Renaissance te ngana muta Imana na koloba mambo ya Mazembe te moi conseil bon pona makama bituma wana ya ba supporter Renaissance na Vita so to beti match to bimara à l'aise, to kotara à l'aise. Mais désolé ça makaka na Vita Imana. Renaissance Imana de basipata Imana ne baza trop chaud. Mais Vita ba funda bino ne ba Renaissance c'est boza ba voyou. Ba voyou za ne bango bisote. Poni to beta na Vita to keto beti match Vita Renaissance to beti match si Vita gane biso le beti mabo to bimpenzela moto yemba. Mais pourquoi pas bango ka so Renaissance na Imana. Bon oyela ni po ba benga bino ba bébé na ba maman nde yango wana ba mesa bino biberon. Te biso mesa ba biberon na stade. Ba yebi tina banga biso ba yebi. Ba yebi bana na bango. Te to bana na bango te. To bana na bango te. To bana na bango te. Ba yebi tina banga biso. OK. Est-ce que retourna pe Imaniete? Retourna Imaniete. Imaniete yo c'est quand ozi Renaissance à lobby bino nde oluka ba problème na stade. Bon, bango a biso ba Imaniete. Tozaka na problème na bango te. Ko banda na couleur ezaka ya biso. Couleur o bango balata wana. Ezaka ya biso. To bengana bango pona comportement na bango o ba afficha na stades. Ndenge boyo kaka imaneze ekipa basango. Eze ekipi ya ba désordre te ba désordre ozomona wana. Imaneze ekipa basango basalango na Kinshasa ezate ke o bato ba uti mboka ebele baye nde basali imana te. Imana basalango pona ba kinois basango mutu basala yango. Eze ekipa Brital te. Bato a Brital nde omonaka basalaka ba Brital na bango bakenda basala ekipe wana. Nani? Batu wana we balata obanga bango te na obanga bango te biso tokotanga kombo na bango te bango nde ba otanga kombo na biso po bazwa lumière mais biso mo kotanga kombo na bango biso tokotanga kombo na bango to monaka bango pété ndenge to monaka ranger
ndenge tomonaka baekipe oyo elataka vert blanc na baprovince banini ndenge biso mpe tomonaka ekipe oyo esalaka desordre wana ndenge ezalaka eza te ke oyo bango balobaki oyo contre imana eza eloko ya lelo. Siko olobela pena nubato ya vita olobeli Renaissance olobela siko bato ya vita oyo lelo basalaki élection bazwi siko président mwasi nde akokanja bango. Bon vita mpenza comportement na bango tosepela nango soki ezaka boye na football président akei basali remise et reprise basali élection na dering mpe esalamaka bongo ezalaka te ke o groupe eke osalami quelque part basali réunion moko boye quelque part te biso mpenza baimanie tozoimite eloko ya ndenge wana ezala po ordre ezala ndenge bazwi mwasi bon eza première fois mwasi aleka na grand club neti vita oyebi ke na stade eyalaka na makambo nango ezaka mpona martyre te stade eyalaka na makambo nango même na poto mwasi wana akotaka na ye deja stade tomonaka ye sikoyo akotaka stade amataka likolo mais sikoyo akota stade abando tourner ayebi deja bashock a stade général babambie masuba asengi pardon est-ce que mwasi wana avant yo tuna ba supporter mwasi wana akoko supporter ba choc wana donc ce gars ko supporter ngo c'est que to féliciter pour makambo a stade oyebi ba injire ezaka na stade mobutu ba yembeli na stade bongo mwasi wana bon a supporter kaka mais pour l'organisation azana makambo balé ayebi yango banda kala to féliciter ezala pe eza première fois na ba club na biso ya minene moi ça participé. Ah, ils sont à Gaboye. Boye kaka, bon comprendre donc Gaboye, Gaboye. Gaboye, papa. Moi mon là yo. Voilà. Petit hein. Merci maman. Vite le bozi moi aussi. Ako kamba penza avec club. Est-ce que vous pensez ba chance nini? Bon. Merci dans la question posée à maman. Moi ni vita. On est à vita. Moi si oya o diriger vita, eza blagité. Eza blagité. Si ba batango fo ba vanda na vita ba 11 ans wana. Ba président Diomi ba leka wana. Ba président Moleka ba leka wana. Ba président Pelemon ba leka wana. Moi si akokoka chaque jour wana. Akokoka chaque jour pour vita soki tant to laukaka. Tant to laukaka na avec club. Tu es baraté qui wana président. Tango va tout soda. To landa ye. Akimi. A côté na Cherogi a démarré Akimi mais a na chipa danger. A côté na Cherogi Akimi. Et boka kaye a na avec club. Est-ce que ko ka na avec club? Ko biso ba na ve ako. Surtout ve beba. Ve soka tombo ki Renaissance imana ba kosaka. Vite aza vita. Donc vita club aza avec club. Aza deuxième club en Afrique. Aza beaucoup de supporters rebelles. Mais quand même yo c'est peli yazala. Bon, tu sais pas, tu peux essayer chance. Tu peux essayer chance. Et ça bien, ça on a dirigé avec l'EBT. Et ça dit tango fort à diriger avec l'EBT ailleurs. Tu peux essayer chance. Malgré tout, et ça m'a balé, na balé ça pour là, pour gagner nil, pour rater peu coupe, pour jouer coupe, c'est normal. Il peut ndenge ailleurs, tu peux essayer chance ailleurs, mais ailleurs bah que na o ça de vita. Merci beaucoup. Kokoba avec lui bien baza penza na ba point de vue na bango bon tous balingi mama te musu balingaki jo minongala musu babita ngo foka nde azongi ndelo kokoba présent sur liboso na yo mingi ya bato to solina bango déjà avant yo balobi ke ba sepeli na mama te bango li ketango foka nde azongi lilingi ya tango fonde mama bon pona ngai mama nenga leki eza bien monde eza ko évoluer total mikila poto tozomona basi pe baza ko occuper ba poste moko ya minene pe na mboka na biso RDC lelo na Assemblée nationale to na mwana mwasi Janine Mabunda azo diriger ba intellectuel belé mibali pe belé problème ezali toza na bomoko po équipe ekene liboso ba fayo tozaki nango to meka ko bongisa mama pe aza bien po équipe ekene liboso eza mabete eza kitoko. Est-ce que Kokoka, la réalité nango, est-ce que Aza compétent, bon, et là que moi passe na monité. Oh, Aza déjà membre comité ya munene avec club. A mesana na ba supporter. A ebike so que les autres marché te ba doit fingaka, ba doit critiquer mais na opese ka courage à sala musala pour Aza ba compétence nyos. Pour Aoumé dans avec club, avec club bien. Donc ça facilite ça maintenant kitoko.
nini mpo okosengana ye asala plus ke bao balekaki bao basalaki lekwa dio mindongala lokola général asala donc lokola mwa défi moko bon eloko ko apporter ya plus eza koluka ba nouveau joueur bisika oyo mwa fa ezali soki toza na 10 malonga te asomi mwa 10 malonga koti ici ezaka ateta moso étranger pe ba joueur pe ba beta ba poste wana bien ba ali soki pe na gardien na défense amoni mwa mbilinga ezali akoko luka pe ba nouveau joueur a intégré bango na club pour club qui est toujours liboso okimi kala bela mambo élection alobi ndeko zimwasi na coordination nandeni osepelite kwani po babiba ngiso babi otango foka mtazo na olubati kuna nini kaso olubati kanda nini na kanda vita na olubana ate kanda ya nini nde moi ça va DJ vita te donc azana ba chance aza pela makasi te aro DJ vita te moi si aro DJ vita te ba viona ba section ba cour suprême wana bangonde batu batie moi si wana yaka tango fort azongiti yo za kolinga no dio mindongala peta baloba ye moi si mo boye na poto odiba yaki na ye poani ba boye kozwa ye boyi pena mwasi na boyi mwasi wana nga ebi vita bien na boyi mwasi na akoko yo oto boyi yene mutako awukamba siko ndokota na stade te to pendeli na kota stade soute na kota su stade papa boyi akota su stade pour mwasi aye papa bongo yo mwasi a rediriger bon selon nga vraiment ndenge na ebe ma vita momi jamais akokonza veya pona nini c'est impossible pour yaza nzele il faut ya nde simba veya pona ngai mwasi elinko lobate kaza faible kozala mwasi ngo bate kaza inférieur koloba mwasi ngo bate kaza incapable bon balwa vita misusu mwasi na kuka yango te mais faut ka ya nde asimba veya pona ngai papa baboyi balobi mwasi akosimba vita te yo olobi boyi eza makambo ya lokuta ya makambo ya mbongo ekipe esenga mbongo po ekipe ekende malamu totala te kaka balobaki mwasi balobi mobali tomoni mpe bato badirige mibali bapesa mao vite eloko moko te parce que ti lelo towana terrain te mazemba progresa aza na terrain so tomoni ke mwasi wana aza makambo ya bien tokoyamba ye tolinga te kaka ke yo mwasi aodirige te moto avita moto eza na bale te so toza bajoueur ya kitoko asepelisi mpe bajoueur baentraîneur ya bien centre mwambo joueur azo ya salaire ne joueur abeta bale kitoko so tolandika yo mpe tango fort ese eleki yango ozomona toujours bato beyeba na échec mutu boye mpo bondime bozoboya bozona bakokosa biso sesisela eza raison te te chance ata moko te mpo azali kandida oyo biso bana veya tosepelaki na ye te biso bana vita oyo nazoloba ayoka ngo ye aza na po ya kodirige vita te tolingaki dio mindongala bango baimpose biso mutu na bango alors ndenge baimpose biso mutu na bango bayebake vita eza unité parce que aza choix ya basupporter te biso tolingi eloko wana te papa colonel Nyombi vita ezalaka na maboko na yo confiance oyo topesaka yo toretire yango parce que eloko oyo bosali ezali volonté ya basupporter te lokola bosepeli bosala oyo bino bolingi totikeli bino vita bokotaka stade na bana na bino na basi na bino na suki wana tozo comprendre te pour candidat wana toyebeka diomi nde azalaki place wana sisi toyebeki mutu mosusu te nani akoka mama Kazadi akokoka te poto même système de nani tango fo memelaki biso bazalaki na ye ta nyonso basala tango fo biso coupe te fallait bango balongo batila biso diomi tota ndenge makambo ne kovolue sikoyo mais to comprendre te candidat azalaki ye moko tosuli kaka dans woto bapousse élection bapousse no bazopousse wana po bazelaka ye kuna place awuti afana na États-Unis aya awa pa comme président vita eloko tosepe nango te batika politique no bazoyela biso na kati eso eza politique ya l'état te eza équipe ASV club faut batia biso président au peuple ne alingi politique wana basali biso wana biso tosepe nango te ata moke élection wana basali wana ata on l'aura seni oui comme on la seni pe bazui mutu na bango bapesi yazo lenga prendre pouvoir azui mutu na ye atiko tika place wana eza yango te
wana kwa afandi toyebi ma évolution ne yokini topesa échange ya une année to mon évolution bien so to moni yango te en tout cas ye ala na tango fort par longwa to konta bonjour maman ngai tant que fait bien makila bana na botama fait bien mais makambo esalami wana to sepe ota mukiete o eli continuité ya tango fort moi maman na akosa na eloko moto na vita. Il paraît que à ce conseil ce qui est présent et puis bon tu es bien orienté mais na vita maman na manaye pour nega ko finga na stade wana a okima mu na stade pour to lingi maman na avec club to lingi na ni job ndonga azonga avec le pour te job ndonga azana mbongo na azana su équipe na équipe ke liboso mais yependa e go simbate donc pour nanga na tango foga bati ke équipe tout ça pour ça ba monter donc job ndonga la kubino pose job ndonga la confiance bozalaki sûr qu'il y a ça la ni maman job ndonga avant l'air zara liboso présent Atika biso 24 joueurs définitifs. Général, il soi-disant général tango fort atika tous les joueurs. Donc il attend un joueur mot définitif na vita té. Bon si on continue na aye les sous. Donc c'est de essayer unique. Donc ma to na vita. Donc to ngita mukete maman na vita to ngita mukete maman to sepete biso ba na veya. Ouais, il faut de via papa. Bonjour maman. Na sengi na ser na ngai. Ya mwasi. Par respect, il y a papa na biso papa Kazadi. Tolinga ki mingi. Atika kokota na buzoba oyo. Atika kokota na buzoba oyo. Atika potongo ba on ko finga ye na martyr. Ye mta ko ma ridiculiser. Aza mama atika lokola aleki na ndenge ya mabe. Atika na ye. Aza mama potongo ba on ko finga ye. Na stade ils ont yoka na télévision donc ekozala ridicule pour naye famille ne ba koyoka bande ko naye mobali ne ko yoka tous ces amabe atika baluka moto mususu batia même to préférer ki Diomi ndonga pona Diomi biso tolingaki ye po tango azwaka vita azana souci vita somme l'élection ba joueur bazalaka définitive tout ça banini tangu na ndenge baye ko kanga ye na ndenge longwe président tango fort abotola équipe na makasi aju ba joueur nyonso na ateka bango biso vite ningi tozala ba supporter tous on a besoin ya titre 12 ans sur 13 ans au tango fort à Sali vite 2 finales la Coupe d'Afrique faut être raté moko to sota moko tous les deux tout raté donc tout ça on a besoin de titre biso on a titre to comme 40e na Afrique supporter alia ka mbongo te mal sepelaka na titre mais na zongi susu na sengi na ser na ngai azali mama par respect total la papa Kazadi po ba supporter no ba kokanité tango bobanda kufinga ye ba tout ça ba bêtise ba ni tout ça et que ça la bien té po bando ya match kota la match atika na yalo bakete ngana lingité asimeta nini poste mususu na coordination abando ya match so bo par exemple ba joueur abete équipe ebeta bien té mo ningi to finga tango et comme kama kamnyo so ye atika Voilà, veya ubakini na élection salamaki lobby. Bon, élection to pesina nous merci na tango fort lokola souena biso ezalaki ya tik équipe. Bon, pour na moi na papa Kazadi, c'est un peu compliqué parce que biso to lingaki dio mia leka. Parce que moi si na vita c'est trop difficile. Ba bloko monsieur ezalaka moi ba pression ba nini. C'est ça le problème. Parce qu'Aza déjà dans il y avait club. Non, Aza il y a déjà maman. Oui, Aza déjà dans le club, Mazala qui présidente, c'est différent. Parce que tout a traîné muta finga maka. Si on a pression wana. Et là on doit déplorer sous pomoni et ça a une continuité. Azala qui wana na tango. Donc conseiller principal n'est Zalaga tango fort. Oh, c'est très dangereux. Biso to lingi touro yo vite za la vite moko soudé to zo rapé ba coupe au les ala 12 ans muta zo coupe té lo roté et mo reprocher tango fort na nini et là to zo reprocher tango fort ezali azwaka titre té pe a kangaka osature té ndenge to monaka mazemba zo sala to ko sana ba bon joueur mais ba joueur wana ba kendaka déjà
en avance mutazo beta mais ça tekama pe azo wangana. C'est ça le problème. Mais joueur faut garder mon statut moi 2-3 ans et ça l'a bien. Mettons yo au sommet joueur net 9 na biso utoya utaki soki kalala abeti kaka 4 matchs boté qui est ils sont censés équipe qui évolue nengeni. Donc souci na biso zali to zo rappel coupe poto umeli to zo sous coupe. On a tous les atouts mais pour mes alliés batiande sérieux. Bon le rôle l'élection c'est salami to pese kaka chance mais azala ne mutema munene. Merci beaucoup. Ça imanien mais tant qu'on mona ba voisin et ko kene malamu on a ko l'action la TVT pona nini pona yi na lo kitoko te balinga basali quand même élection ba ngai tango fo kaza maela kimi bien avant pour ba ngoso ba 4 sur la première mi-temps tu me ben na mboka o oyoki mananda inga beta maman ala maela tango fo rata en tout cas ça sodo ya solo posi mana nyoko mi pas vite oui bon ebi masolo za katango na tango masomeza tango na tango te maman hein est-ce que zoe bato zoe baté ko mwana ote nani renaissance ko ke kutu mwana na obotisi ça sobe ka imana kala ndenge za ka fimo to pone ki papa papa me vita ko gagner biso te weza rien to somba rango na tango weza tango na biso to bet na vita ne to le ka vita bani ko cha biso bi to che babi na minute kutu babi azo ka égaliser babi mo babi litiger mais le ko za marcelo ka kitango fort no ko sala yango wana aza mayela kimi avant maman na aye wana bakofinga ina ebi ke Dieu masane calme akoya na ye ako démissionner tongo ako démissionner ça ke basimba ye makamna lobi yango wana bato mingi bali de si parce que bazelaki nde dio mindongala mais mingi be basepeli balobi moi c'est le roi atongaka mboka bazana maman atelemisa na vite pour vite appeler la makasi. Bon biso pena mingi neti nganga na avec lui bien. Donc toi n'a rien à voir que ya bimpo élection salamaki transparent. Donc makele les akité bat bavandaki donc ya bimi ye wana nda bimi. Bon bato ba loba wana a problème te. Ya bimi ye wana bimi ce qui est fait. Président Sinabiso a sika to yambie oza section Kasavubu na si bomo na ba drapeau. Donc problème ya te to pesa ra chance za président Sabimi na vita to sepe na yi to sepe na ngana ba sika bo to pesi mama chance to sepe nde élection le kitoko o to zaila ngo posande yango wana o mutu soki nini to lingi te tout oyo saison oyo to beta compétition na biso kitoko ba couper ya to boyi makambo ba discussion sofo ki ngandi o nini to lingi ngo te base ave yango akasafu biso yo na terrain ba soda ve ya solo on a une heure le bengo maman okokate wa kofinga la stade bani maman mais ça na biso dala ba 20 na ba marta bien soinde la biso to bi maman tongo donc maman ana biso déjà a kota susu a kota ya za wana mokonzi mena c'est wana pe maman muteza rovanda maman mutu eke kitoko ouais papa est-ce que maman a eu place bato musu balinga dio mindongala est-ce que élection salami malamu est-ce que choix bana vite balinga penza yango. Bon, vraiment, d'abord, on a fait ça. Merci. L'élection avec l'équipe na calme. Le col a calme, c'est que Makamutu est bien pour Nenge Bango, Bazalé pour basali l'élection. Donc, biso lozai, tozalai kozela, toyoka. Le col a tout le monde troublé et salamité, makele l'équité, c'est que moto nyonso fait bien nyonso azaki d'accord. Oh, toi Robima, en tout cas, bakozala simanae. Merci. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel, check, c'est pas pareil.